Merci Kabouya, merci Maman Océan, merci. Nabino plus de 18 000 ça abonnés à Océan du Congo. Au Bopé, ça a biso confiance. Au Boulanda biso du début jusqu'à la fin. Tikaï que ce que Zali, une fois de plus, Simbalali. Bosso à Boulanda, résistant au Bundeli Mboka, na combat à Bruno Mbenga. Vous continuez toujours pour s'abonner. Et puis, vous liker, vous partager. Et ça peut une manière de soutenir chaîne Nabino Océan du Congo, chaîne à Libération. Mais à tout honneur, à tout seigneur, de Balobaka français, on a habité sur le Mabé. Tout le monde merci, pas maté. Maman Océan du Congo, bon, monier quand même, lobby, tout ça qui n'est pas la manifestation. Zambazo, ça mouké, bien qu'il y ait la facilité. Mais bon, mon aki, Maman Océan du Congo, Atambola Kenabiso pour vous dire que non, Nzambe, Aza au-dessus à Nyos. Il y a un mot pour la précision. Bandeko Bokomela Kinga Bobi Bruno, Bimana Makambo à la Mouka, tu soutenir Bino. Mais Bissabino Banda Karakeno, Makambo à la Mouka, il t'a raté. Et là, il y a Bisso, ils ont Moka, ils ont la République démocratique du Congo, ils ont mis la carte occupation et puis Mboka Bisso Nenge Boebi, il y a une situation où ils ont traversé. Na Pesibino Mbote, Pambate, Bino Bokomi ko comprendre Bitumba Bisso Bilenge, Ndebo Moni que non, au lieu de soutenir les politiques, to soutenir Tabana Oebo. Parce que Bomoni marche to baki to kotambola. Pona makambo ya Bunagana na kwa mutu. Bande ko ba bengi ngai lobi pona ko féliciter. Bo féliciter ngai te. To continuer ndeli lisusu ko bunda bitumba. To continuer lisusu ko sala ba action ya sur terrain. Ya makasi pour que non ba médiocre auto zana ba ona mboka ba sa nini ba kende. On a bisaki bino. Congo zana batu OK. Ceux qui ba diaspora bo vandi bo tali vraiment bana beaucoup soutenir bango. Na ko melo ba non ngaite. Mais bo soutenir bilenge o bo ba tan énergie. O ba zo bunda pour que non mboke zo changement. Bon moni lobby activité to sali. To pesi no merci pa Nzambe. To pesi pe merci na bandeko ba kanisa ki bana wana na mai. To tanga ba komona bango te po ba misu balinga kala bango te mais o nyoso ba ki ke ndeko Bruno mai ndebo mona to so mama mai na nzela iloko akozo musi abino zalité to pesi ka merci parce que o bozo sala ils habitumba bino bozo bunda na ndenge mosusu bo bunda parce que bozo na besoin changement côté na Congo et puis bon mona ki ba journaliste bazaki wana toujours pour na ko accompagner biso et puis ba journaliste biso bazwa ki élément na ba relayer en monde entier ba chaîne ya minene ezalaki wana ba Océan du Congo ba Top Congo RFI ba lobeli yango cela veut dire que non tant que monde déjà jeunesse comme côté les mabo c'est que makambo sika pesa nini échanger ya on a baka soki bo bo ko soutenir biso ta Bruno Mbenga ata ba Maman Océan ba Josué bo soutenir ka sita papa ale bolodwa so bo soutenir bolodwa te parce que kulutu nga ale bolodwa azaba makasi na banalise mais biso siko to za makasi na niveau ya balabala pona ko tia musukusuku ngwasuma momoni détermination to sali nango to pesi bino nyonso ba héros dans l'ombre ba ndeko na biso plus ya diaspora na pesi merci et pas ya bana nyonso ya lemba o fondation Océan du Congo tabimisa ki bango merci na mouvement citoyen Salomumba merci na Asbel les amis de Bruno Mbenga et puis merci na ba activiste nyonso o balingi révolution o baza pour changement mboka biso o boto simba na kilobi medala mais parce que loko o boy tango to bandaki yango na esprit que to libérer mboka biso bomona to zaka ebele na bande komisusu mais likolo ya lokoso ya mbongo bande komisusu ba abandonner lutte mais biso to za toujours wana pembeni parce que to za na besoin to bimana no permet ma leader politique congolais parce que la minute o boy depuis makambo ya Bunagana bandi au moins ngana s'est trompé si les 26 provinces au sali à part baleki na biso batama na Bunagana peut-être kotambola ali boso na Congo ben la capitale auto senga libération à Bunagana et puis ndeto tamboli le 19 et tokozonga na ngoli sur le 19 dans le 19 combien jour à manifestation pour la makambo ya Bunagana alors bino bato bozo tuna makambo ya Lamuka pardon bo epanenga makambo ya Lamuka tinde bozo ka ni ko mayengela zo finga wana ni ko mayengela bazo tinde mbongo na poto et pas ya bato ya Martin Fayulu le po finga mozito tinde bozo ke penga zo finga mozito bazo tinde bango mbongo alors soki bolingi botuna ngai botuna makambo ya Congo ndeko Bruno Congo komi na niveau nini
état de santé ya Congo eza ndenge nini na koyebisa bino ndeko Congo ezosenga il faut ko mobiliser ba jeune lisusu ndenge totambibisaki ba jeune lobi to mobiliser lisusu na Kingabwa to mobiliser na commune Makala na Selembao na Mongafula partout souci na ngeza yango wana parce que lelo oyo boye ndenge Fayulu azotinda Nikoma Engela fingaka mozito ezosala plaisir na bato bazotindila bango mbongo boye parenga makambo wana nga nazobundela mpona Congo biso nyonso toyebi makambo ndenge bandaki na lamuka ndenge komi eza anormal peut-être eux émission na nga suka mpona tia kombo ya lamuka na kombo ya Fayulu na monoko na ngai na makambo ezolekana parce que niveau ya lokuta bato wana baza nango natika nanu komona te lelo oyo bo bazosala diabolisation nde bozoyeba bino tu bozolanda yango mais au lieu totala nano priorité makambo ya bunagana botala bisika barwanda bazwi biso bakangi biso 2 semaines kaka makambo ya lamuka au moment où biso toza na distraction makambo ya lamuka kuna na bakongo nde mamosi alobaki basomi 30 hectares ya mabele ya bozomona bato ande bazozo mabele na biso muke likolo na nini likolo ya buzoba ya biso bakongolais tolingi ba fertilité au lieu totelema tobunda mpona Congo bato balingi fertilité bato balingi buzoba nalandi lobi Clément Mouza mais air moko eza pasi na mawata bozoba ke mosito ngwa yiba mbongo ya Congo soto bi bato bayi mbongo ya Congo mosito ndenge bobenge moyibi sio kabila to benge na et puis le kuta bande ko na biso oyo boya iside bazana ngo koloba kende bazaki na président wa lamuka epenga bandako pesa mbongo Nikoma Engela bandako pesa mbongo Fayulu bandako pesa mbongo nani papa na biso mosopa mais bande ko toza na sirena na tabino moko vraiment na lamuka ndenge zaki wana eza émission asuka na ba makambo lamuka bazaki bango mibale Fayulu na mozito ba manifestation tout bo bandako komona no banini ce qui ça par exemple que notre budget ko coûter $30,000 mozito bandaki kozwa $25,000 américains pour Fayulu azaki na mbongo pesa moitié te et puis ngazwi mbongo ape kotia contribution na kati ya lamuka et puis ngazaki ne makasi ka biloba loba na ba Nikoma Engela mais Clément Mouza le capé état avocat azo kosa na télévision biso tout oyebi ke botrahi biso peuple makambo ya bunagana yango oyobo qui en parle moko totika na ba distraction obo parce que la bukata soki falo atikali nango akoko te pa Kabila atako soutenir docteur Denis Mukwege et comme manango changement moko te bolo ngwana satima to bunda bitumba ya Congo bon mwana bitumba bisika zali boso linga kaka fertilité ba distraction ko so ngai je pense que le lona soki awa boy mais boye ba yango que non epenge beau frère na ya na gouvernement ya Chilombo na ministère de l'intérieur ya Kambongo kombo ni zakuna Fayulu yema kwa zo Kambongo na Assemblée nationale comme député à chaque maman Masiala moli monepe ma kimia tant maman Masiala kufi Fayulu a représentant mutuna no kunate yema kwa zo Kambongo wana donc parmi bato ba oli ambongo $21,000 américains comme député national Fayulu asana kati Fayulu moninga na Didier Mumengi grand kabiliste et puis révélation na osa bien pour vérifier yango Adon Dombas azalaka député ya ICDT Adon Dombas aza député ya fondation Tosekwa oyo boy ezalaka ya Didier Mumengi les kabilistes tala le kuta ya batu oyo ya ICD bazala ngo bozo mona ke Fayulu azala politique ya Etienne Tshisekedi ya lokuta na bisaki bino mukoboko yeba makambo musuto zo zango ba réserve ko ba pona Fayulu tant boko zoka ngo peut-être boko vivre ngo dans les jours à venir nde boko la pas vraiment Fayulu que Fayulu azaki vraiment suka na moto comment est possible yozo ba kokuta na Kabila te mais koto Adon Dombasi député décidé Adon Dombasi na ba recherche to sali azakane kabiliste Adon Dombasi azakane mutu ya pepper ya ICDT tala bande ko na ngai bisika Fayulu azomi mabiso na loyenge. Alors moi aujourd'hui je me réserve là eux za ko intéressé ngai za makambo ya Congo bomoni bango tu wana ba papa wana mibimba wana boye makambo bunagana ba olobela ngote biso nde ba jeune na moni bande commission baso encourager oui ba jeune il faut boter ma oui biso to na ba énergie to na besoin de changer makambo to bandola na distraction Fayulu te so tinaka ba Nikoma Engela ba finga mozito tandis que Fayulu a bénéficié na mbongo oyo boye mozito a travailler ki so mozito ayibaki mbongo lelo obo ba ngeba kanga mozito donc Fayulu asa reseller le quoi ndima ipe ko lia biloko ambato moyibi
Yé peut m'occuper à ça moyibi. Donc yé so ba kangi Mozito ba okanga pe na Fayulu. Na Fayulu na Mozito ba na ko bengana na députation nationale. N'est-ce pas Fayulu? Mais Mozito andima ko sacrifier ba longole na députation pour na Fayulu mais le Fayulu a komi kotinda batuna e ba finga ka Mozito. Tandis que biso to zwa ki le président o ba congolais so ba pona ki pour na bitumba résistance. Erreur to sala ki ya kondima ko zana mutuka Fayulu na mutu ya mboka et puis nzamba ebaki makambo oyo boy. Fayulu afinga Adolphe Mozito bololé. Fayulu Moussa na ko finga ba policier. Fayulu Moussa na ko ba bêtise na miso ba tchenga misapi. Et puis liste des en légion. Fayulu Moussa na ko kosa. Azoli ya mbongo ya l'état na régime azobe yango ke no za régime illégitime, mais azozo a $20,000 na ba avantage nyonso. So mutu abosa comme président lobi ko suka biso ndenge. Botika diabolisation wana. Botika diabolisation. Fayulu azolanda makolo kaka Etienne Tshisekedi. Alors bande kolangai natali siminoka entre parenthèses makambo wana epenge azana beau-frère nae oyo boy aselo na ministère intérieur. Boka na ko vérifier. Fayulu azana ba représentant na CENI. Yema ko Fayulu azana député national aliaka mbongo na gouverneur na régime ya Tshisekedi. Mais en fait, kabiso a kosa biso peuple que non, yé a siéjakate mais azoka mbongo. Botu na isko mbongo azoka na sara oni. Botika lokuta, Mozito aza diable na binote. Le koso ya mbongo ndesali que non, le peuple ayeba buzo bana bino. Soki boyeba ke Kabila asalaki na Mozito. Pourquoi bondima ki bosa bo continuer lutte na Mozito ba bote. Tant botika ki bino mibale. Pourquoi beaucoup ça perd mon reconnaissance boy. Ba epenge nyoso bazo finga Mozito lelo oyo boy. Toke na bale, to so exemple Neymar na Messi. Neymar baluki penalty na carré, babimba pe beta penalty. Mbappé beti penalty a raté. Alors bino bolingi na deuxième match bozo sous penalty mosusu, bozo kaka balle bo pesa Mbappé po beta na penalty. Yango sekaki, il faut que soit penalty wana mi balé, ba pesa Mozito sa nini, abeta acha mongete ndenge Neymar salaka. Toke na élection en 2018. Fayulu a memeli biso mabina. Fayulu bio toke na machine à voter. Oh, machine à voter. Faut le même biso na embrouillement tina bo mona même échec on ezaka muto azalaka la base échec à 2018 ezaka Fayulu. Pour ayeba ki lo kwazo lukate azalaki na projet de société ya malongate. Alors to boy siko biloko na ke se répéter sur na 2023. Pour na bango batwa za pour cette élection maintenant na makambo élection na bisa bino élection eza priorité té. Faut le rater a memi batu na distraction machine à voter nini boy bakene élection kuna yemo kwa yebi. Suko ndina pesa exemple Neymar na Mbappé. Mbappé a raté penalty. Bazo sous deuxième penalty ba pesa Fayulu. Pour Fayulu a komi nani na Congo awa boy. Nan Fayulu eki na mboka oyo boy. Na logique vraiment. So totali poids ya Mozito na poids ya Fayulu. Fayulu représente absolument rien. Fayulu aza ko embrouiller peuple congolais. Terme na okutunde yango wana. Grand brouilleur c'est Fayulu. Mozito a travaillé comme fonctionnaire à l'État et puis le Mozito a fonctionnaire à l'État. Ce qui m'a posé à Mozito, bozo kasi siège à venir de l'enseignement, bozo c'est la Mozito ndaku nae, wasombela bino. O apesa bino pena kisangani kuna bo siège aka, siège a décidé, bozo ça paye yango. Fayulu motu ko Mozito asombela wana luxe wana $150,000. Zongi ça paye motu kana parce que bino Mozito nde moyibi. Mozito mona biloko motu ya moyibi ndenge ni. Boni bozo mema batu na ba distraction papa mapamba bo. Hein? Donc totika biloko wana. Qui connaissait Fayulu na Bandundu? Ce que Zaki Mozito te n'engwa ba Fayulu na Congo awabo. À un moment donné tous appels sérieux. Mais bino ka ba fatiga ba dieta kabuya oyo boy, bo vanda bo finga ka, bo continuer ka ko finga. Moko boko comprendre que Fayulu na bino wana, ba jazo jouer na ba Rwandais, ndé boko lapa penza dans les jours à venir boko comprendre la réalité. Alors bande ko ngai, je pense que lelo, muto ko komela makambo ya Fayulu ko tuna ngai lisusu. Na ko bloquer et puis to ko so ngai dans le sauter. Et ça na Facebook et ça na WhatsApp. Si vous avez besoin de luka makambo Fayulu, vous pouvez fouiller na Wikipédia, pour comprendre mutema mabe ya Fayulu, bomba même identité nae, a bomba source d'origine nae, vous pouvez vérifier na Wikipédia. Vous avez réponse kuna. Alors bande kuna ngai ba congolais, pas sina maweza que Félix a nommé Bembe. Botala bambouria misusu. Bato bazo ambouria biso. Comment est possible mutu auto supposer que Aza la personne est la mieux informée? Félix a nommé Ebembe.
Un général à bateau. Akufa depuis 2011. Félix a nommé papa à bateau. Cela démontre que non, incompétence est au bino bozolouk. Tant qu'on fait Félix, c'est bon non. To kabola bila, to kabola nini. Oh, bila me komi loko la. Et là qu'on dit le mot to bit au to le baté. Bila komi loko ba ba sur ya kisasa o ya lelo o boy. Kabelo, acheba maquillage, acheba biloko na bangwa ba biloko belé. Biso to kolinga que non, ce qui vraiment Félix a travaillé malamu. Alongo la kabelo, bokomo la pena bo Chaka Zulu. Ah, botali boy ram. Bosukola epelongi boy, bomo na peza boy, my god rêve. Biso to lingi, bila ya Chilombo, ezala bila moko bio, fresh. Mais un comme likambu ya ko, non, yo pozalaki, nina zalaki, wana nyonso eza kaka fuite ya responsabilité. Botala Chilombo kena na Londres. Soni na mawa. Ba Chilombo na ba faulu nyonso basaka bato ndenge moko. Kutambola kana mboka batu balingo vana Congo te po ba résoudre problème za ko concerner ba imboka. Botala moi salo faulu saki conférence nae. Bozo pe salo Chilombo akendaki kutambola na Londres. Donc Félix akena na Londres makamba conférence pe nini? Service protocolaire ata mon côté, ata chef du quartier ya Royaume Angleterre aye pona kuyamba Chilombo na aéroport. Tala dimension à Sony. Chilombo balukeli ba sécurité. Le quoi li konji protège. Le quoi ba sécurité ba sécurité moko privé. Nde bakenda kuyamba Chilombo na aéroport. Aucune autorité azalaki wana na aéroport pona kuyamba Félix. Et puis Makambouana, Félix est le seul président. Et à occupation, pas qu'il y ait se représenter dans Makambouana. Dans la dimension à son. Et puis Félix, sa vergogne, à ce qu'il est toujours coïncité le Kambou, bah investisseur bah yana mboka. Est-ce que à un moment donné vraiment au Makambouana zo comprendre? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Donc, so sur plat il y a Félix. Makamba zo kana usala libanda, na plat de sortie au fallu zo kana libanda, do ba tona ba za collecter biso kata. Ole ba vana na mboka batala makambo za kolekana, to trouver solution, bango bakendaka kolobaka libanda. Alors bato ya boye tala kutsaku tala kumamba ba fanatique ya falu dit amen boyi na ngai ndena bisaki bino toujours système ya kialugula boyi ngai ozumai omeli pito continuer bato alinga bino mimbenga pona bitumba ya Congo mboka za kokende lelo oyo boy 128e journée depuis Bunagana toujours sous contrôle ya ba M23 pasina mawa ba nomele biso ba généraux moko boy. Ah, Congo, généraux politiciens. Général Chibangu. Général Chibangu, Moussa Negala. Bon, Naloba Kabuya. Sonabi Choko, ou bien te Chokote. Général Alingaka Babote. Général Naba Chenette à or. Général Naba héritier. Général Chibangu. Ce qu'on a jamais tout na mutu à boy vraiment pour Bunda Bitumba Ngani. Et ça passe na mawa. Lelo oyo boye bande konangai botala niveau Félix azo gérer mboka. Yango ko banga ngai zali que non na 2023 na Félix na falu batu ba voter bangote. Parce que batu oyo boye baza na souci ya PPT. Bola na dimension ndenge mboka za ko gérame. Tribalisme ya Félix et le Kindelo. Mutema makasi ya Fayulu na Félix et Kokani. Bolanda niveau bato bazo gérer mboka. Papa moko bo bauti ko sala mozole na ba Congo, azaki de ko na biso ya Kasai Muluba. Mais akola na ba Congo, aumela kuna bato ba kaka papa wana azaka mu Congo. Mais chose grave, papa wana basalele mozole ya munene. Bande ko batinenga photo. Ah, na mituringa me mutu bo basalele mozole munene boye. Azanani. Ote mutu bozo mona yo boye. Azalaki Kasayen. Mais makambuna emingi asalango awaboye na ba Congo amesanaki awaboye abandaki ko se sentir à l'aise awaboye akomaki même na culture ya batu na biso bande ko na biso ya Congo central. Ya ngwana ba master na ye lokola ya kufa ko kazaki mutu malamu ba lobi pa signe ya reconnaissance basa nini basa lela ye muzole. Bolelo oyo boso ki Félix akufi. Est-ce que batu pe ba ko sala pe muzole? Ndenge bakanisi papa wana Muluba bandai kovana
na ba Congo. Bozomona eloko biso to sana ngo besoin ça que non Congolais a déplacé a que na ko vanda bisika lingi. Et ça c'est que le kola ozo le canal lo oyo boye. Félix a memeli biso tribalisme na kati ya mboka. Félix a memeli biso incompétence. Félix avant na kanamboka tende to solo balelo za na Accra na Ghana. Kolongwa na organisé par Macky Sall. Félix donc Félix a un souci en bongo à l'état té, a tripoter mbongo à l'état. Fayulu babitumba bino na baniko mayengi bunga bo bunda bitumba ngo yango eboy. Bunaga na 128e jour. Dans quelques jours abo ça 30 jours. Mais bino bozui musa na bino bo fina ka mozito oboy azotambula ka koluka ka kimia pona makambo kwa mutu. Pona makambo za ko lekana mboka na biso. Ata balobi motema mabe yango. Ata babi ba ina mutu. Qui est plus kabiliste que Fayulu? Mozito azaki pe kabiliste. Oui, il a travaillé avec lui. Mais Fayulu pas fungula mutema, au bakeno ngape na travailler na Kabila et puis na zoli ya mbongo, oyo boye ya régime ya Tshisekedi. Pourquoi bozolo belangote? Pourquoi bozolo bela eloko wana te? Tala dimension bato ndenge bazomi mamboka. Donc je suis en mboka et comme loubatisé, tribalisé. Le oyo boye Peter Kazadi makambu ya mboka bazo gérer yango na ba téléphone. Peter Kazadi banini tatu mashi ya momeno wana zande kuna biso parce que ba makambo ko banda ko ezaki banda obuka banda kwa bato awa boye. Ba biteti ka to buka et puis to ko banda to retrouver solution parce que wana za makambo na biso. O eza pouvoir na biso wana zande kuna o jeko ko mulumba zande kuna yo. Ah! Tala batu oyo boye. Donc lelo oyo boye. So qu'on a un problème dans le biso ya Kasai, il y a déjà que non, on perd déjà nos matchs par forfait. T'as la dimension Félix à cause du tribalisme. T'as la dimension bato bazo yibambongo. T'as la dimension Félix à que kobeta shekula nae, kolobanini, babok pétrolier na biso, to kopesa ngo batu nyoso bakoya na mboka. Batu nie que ata ba riche peso ki baye bakopesa, bokopesa bango. Félix alobi to kopesa batu nyoso, oyo bazana besoin ya ko exploiter ba bloc pétrolier na biso. Or, na ba recherche au monde en boka Bruno Mimbenga na sali, Félix est grand mutu a shekula. Bato ba volatilization. Toko découvrir que Félix a créé ba master nae na poto banani nde mutu oyo boye Félix a solo ba keno ba bloc pétrolier ba investisseur ba koya. Tala mutu oyo boye ya shekula. Donc peuple congolais tozana libabe ya kozwa mutu kwa Félix azala président na mboka ya biso. Comment est-ce que mutu ye moko azomi kosa? Mutu aza honnêteté ye moko. Makambu même ça sans Félix a joué avion, a loué ba affréter avion, affréter avion pour que na kovanda na réunion ba chef coutumier ya Angleterre. Ah, t'as la présidence de la République ndenge komina et comme donc Siling Elengi. Koto yo boy, docteur Denis Mukwege, ba otu ko pesa yele susu titre ya honoris causa au cause soki babilo kwa ndengo wana na université protestante ya Belgique. Kuna bataliba balabi mutu bazo na ndenge makabe aisote to banda kofinga. Pona nini? Bila na bango ezari bila moko boye ya Shaka Zulu. Cela veut dire que koto mo panzi soki to fungoli to kuta er moko kovo erma to kuta makambo rame donc batu oyo boye tant tozo senga na bino bilenge que non batu oyo boye baza ba shekulaire donc eza esuli kamba bomba te yango tozo benga ba jeune pasi na ngeza ki mukona na zo le kana limité na moni ba dipogré bazo tumbasia ya Jean-Marc Kabundu bazo beta mabanga au vu et à la portée de tout le monde ba policier ba vandi ba militaire ba vandi siko bino batu obotali droit de l'homme ba akage oya Claude Katende na bande komisusu wana pourquoi bozolo bela makambo wana te bozo mona te ke wana soko tsamboka toujours na kati ya libulu koto bo falo embrouiller biso koto bo Félix amemela biso ba shekulaire donc mboke komi incontrôlé kuna ba uti kokanga na mboka moko awa na Bandundu awa boye ba Rwandais trati Rwandais komba village na Kiminga na koma na Bandundu te caméra ko beta wa ekilingindi avant di kimi azota la bino ayo chaos c'est la suite. Chers Congolais, je ne cesse pas de le dire.
longwa na distraction eza koleka na mikolo oyo boye ti tokoma décembre awa boye nazomona makambo ekozala ndenge ezalaki liboso te parce que élection ngo nanu oyo boye eza na otato plutôt rien ne nous rassure que élection ezali ole falu ya kozonga abimiso ya bato na baniko maengele batambola na balabala batia pression eza pe une manière ya kobundela mboka mais ti lelo oyo boye faulu azala na studio aza koorganize ba chanson na ye koto oyo boye niko maengele azo continue kosala ba répétition ya ofinga Adolphe Mozito biso lobi tobibi totambola ba jeune na ba mama osea aza kutu akobela bikina no malamu te mais tozo tambola pona makambo ya mboka bino bofandi wana ka bofinga ka koto bo Félix amburie biso makambo ba pétrole abosani makambo ya Bunagana makambo ya Minembwe makambo ya Masisi makambo ya Rumbavu balobelaka yango lisusu te kuna ba généraux bakumana bango ba politiciens tala mboka eza libabe allez bomela nano mai et puis boloba amen to avancer ba profalu bofinga bato bolingi république bo soutenir biso soldat za mutu oyo boye aza républicain a obéissaka na ba ordre ba chef na ye mais ordre mal donné ba soda baza na droit ya ko décevoir ordre wana mais oyo komi boye ba soda ba komi na ba parti politique général Chibangu to monene bakata ya photo ya Tshisekedi na liputa bango na IDPS tala armée ya mboka Kongo ndenge koti na bisa bino à l'époque awa boye makambo ya Zagawa na Tchad. Zagawa eza na Tchad que non c'est le tribalisme armé okuta mwana kasi ya président de la République. Nani kuna na ministère de défense. Yango boyoka Félix alobaka nini na moni armée ya Tchad inspiré ngai et puis na kolukana copier. Donc Félix akeko copier donc tribalisme za kuna na Tchad yango de Félix to moni aba nomination na e ay konomele biso awa boy na kati ya armée. Comment est-ce que bino armée mboka eza occupé olie bino babunda bino bokomi kolanda ka makambu ya Félix oyo boy aza kokabola mboka aza kokabola biso baluba na bangala na baswahili na bakongo muke olie bino ba militaire bote non pas que ce photo sauver nanu mboka eso kene mabe na pesa bino proposition Félix andima osala coup d'état de famille basoda bazwa pouvoir et que biso peuple congolais to accompagner ba militaire to repousser ba rwandais mais botala lo Félix nda olali sabatu ba ponga ba bébé makambo ya Bunagana comme si tokomi ko bossa nango pea aya moment donné tokomo bossa makambo ya Bunagana makambo ya Minembwe bandeko bo soutenir biso bomoni ka ndambo to bimaki wana prochainement to bima lisusu bozo zo mbongo bozo pesa faulu $200 pour boko na conférence na ye bomoni wana faulu oteka ba livre mbongo wana esi kozonga na kongo osala manifestation tango zo bakona za kabiliste de bon so yeo bakoko na bloc patriotique akosa nini kuna vous croyez que Kabila kondimata mona balabala pona makambo ya Congo eza ba question bo il faut réfléchir le koso ya Nzimbu Fayulu akekozwa mboka apesi yango epa ya Kabila article 188 de l'Obibo. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Bino sur la phare de ces. Bino bon général Chibangu. Article 188 on peut connaître en boka beso. Oyoki? Un général a commis master ba musicien. Un général a commis politicien là-bas, il y a bato IDPS. Et le monde est pas raccoui. Donc le lo oyoboé mibe ko likonzi amboka na biso 32 bon pété mibe ko likonzi amboka. Article 187 de l'Obibo. Les forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui. Tokiti Mouké, elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent à tout en temps de paix au développement économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. Bino siko basoda musana bino zane. Mboka eza occupé, to libérer mboka, to bengana chilombo, botala la distraction basoda ba osa. Et puis ba prof ali lo balinga faulu mingi. Félix azaki na Londres, non? Pourquoi pas bokangi faulu kuna bobuke kingo? Bozo mona ber mo pe bino ba diaspora bozo amburie lutte. To
totika batu oyo boye omoni Fayulu omoni Félix ba onyo so basana jemoko omoni Kabila omoni Kamere omoni Moïse Katumbi baza bango tu batu ndenge moko bazo rouler bazo lia sani moko bayebani na yebisaka bino awa bona zo la ka suspension mama tatena za témoin mama aussi ayebi makambo oyo boye King Bukela yebi na lobaka ngo à l'époque Fayulu azozo la muka ko pesa ngwe pa Kabila na zo la ngo suspension lelo oyo boye bolandi ni koma engele a confirmé alobi la muke kufi Fayulu suna mozito baza ensemble té so pona nini ngana mizo la ka suspension elle moko pe donc il faut beau devoir ngai pe ponga zalaka okola nowe onzamba tindaki pona monaki déjà que non eloko malonga ekubima nango awa boite soki te totelemisi ba jeune biso moko yango na sengi ba mama na tu ya diaspora na bino ba mama so bo mi pesi bondimeli kamo bondima yango tina suka bolongola mutema ya bino pa chilombo na Fayulu eloko malonga eza nango kuna te poso tolongoli bakabelo tolongoli banzaka oyo bekai wana tolongoli ba meshe tolongoli ba biloko tu ba beauté bo déshabiller ba tu wana bo sukoli bango bilongi ota penza longi bo oyo longi penza nani penza bo ya Shaka Zulu kovo ota penza bo oyo donc batu wana ba maquiller lokuta olie ba bunza pona Congo yaona ebisi bino ba mama bino batu bondimaka makambo bino batu bomona cimetière à Jésus-Christ bino batu bobota biso bolongo l'espoir na bino pa ya Fayulu na Kabila na Kamere na Chilombo bopesa ngwe pa ya biso ba jeune bopesa ngwe pa kulutu ale bolozwa bozomona comportement ya batu eside tala comportement ya Fayulu atindi batu na ye ba fingi ba bêtise ba fingi ba parti ya nzoto mama ya kulutu na nga ale bolozwa siko mutu ya bobino bozolinga bozu bo soutenir Fayulu elongo politique ko mitia ba mafinga banzoto ba mama batu donc o makambo IDPS zo sala na makambo bato décider bazo sala et kokani donc famille wana za famille biologique et descendant Etienne Tshisekedi musana bango kofinga Félix afingaki ba kombata ba kama mama mukuse boy banyangala kata ba abenga ba wewa ba terme moko wana boy boyo kasiko Fayulu afinga mozito bololé Fayulu abundana ba policier Fayulu musane ko finga ba bêtise et puis yango na bomoni ba militaire ya Fayulu bakena ko beta même mama tatena osango lelo basuki wana te bakena même ko finga ti nzoto ya mama ya kulutu ale bolozwa siko mutu ya boye bino ko soutenir na magini na 2023 point d'interrogation Fayulu azo représenter symbole moko te modèle na mboka na biso ko sala ata député ata président de la République na mboka oyo allez tarande bakomi ko so ta mutu oyo boy boni makambo zo le kanalelo oyo boy na IDPS kuna na IDPS tangu Fayulu atindi ba tuna ba finga ale bolozwa ba bêtise kuna na IDPS batindi ba Munyere na ba Gulit ba finga ba bêtise et pa ya mama ya docteur Denis Mukwege keno docteur Denis Mukwege amona ka bien te musana kaka ko réparer banzoto ba mama batu école ya IDPS ti bomona ka Fayulu na Félix basala kaneza ka na benga nini complicité pour bayebani bato école moko et comme ko lekelanga te parce que na yebi que no so Félix afingi Fayulu pe afingaki inutile donc Congo tout ça vraiment la bato a valeur te pour que na ko sukisa na ko féliciter kulutu na ngai honorable Tingi Pululu pour na ko recadrer mboso papa mukolo sokia mboso akoza ta ba 5 ans papa bomona kaye wana wo yombonde mutu sa ke mboso zonga mwana muke comment est-ce que na âge ya mboso azoye bateke no mbongo oyo ezala ki destiné ba tonga nzela nzolana mbongo na déjà ba ibima na 2021 ba iba yango mais bolandi kulutu na ngai parmi ba député ou ba sala musala malamu na Assemblée nationale kulutu na ngai Delis Sesanga bien que kulutu na ngai Tingi Pululu ay ko recadrer papa à 5 ans bolandi mboso azala na mboka oyo boy 11 fois ministre 7 fois député et puis assigné ba fonction misusu peut-être bandu misusu ba mona mboso oh papa aza papa moko ba 50 ba nini papa na aza na 5 ans d'âge yombonde mutu achaka ngonde bomona ke papa na aza mwana ba 70 ans valeur nini oyo boye mboso akotikira biso ya bomona ki coup de chapeau na kulutu na ngai Tingi Pululu na yebi ke opoza parmi ba kabiliste bino na ba Fayulu iska moko
mais na acte osali wana ko recadrer papa wana on suppose que soto zaki na ba jara batu aboy Congo linga ke kenda liboso yango nazo senga na bino ba congolais ale bolozwa za victime ya mafinga oyo faulu a télécommandé yango parti États-Unis atini ba militant na ye ba Nikoma Engele na Chatal Moboni ba Clément Mouza ba finga ba bêtise na nzoto ya mama kulutu na nga ale bolozwa papa ale bolozwa courage biso kozali comment nango te que ça pour la première fois ça éducation ya bato décider ils appellent ndenge ya papa na bango nga finga ba policier nga finga ba tuna ba boulevard ba tchetchenga misapi mutu mibengi président de la République ils a passé na mawa soki pona ngai ba mama vraiment bino bato bobota ba faulu bino bato bondima ki faulu na Londres botandela maputa bopesa confiance na bino te pas aller boluza bopesa confiance na bino te pas Bruno Mibenga ate pas mama Osea ata ba Lumumba ata ba Kabuya ba Bobo ba Shadrack ba Moïse liste za légion pour mutu azo finga bino ba mama azo mériter te a mériter respect eza malédiction yango na bengi si bino tozo projeter lisusu marche mosusu ya munene pona bunagana na yebi ke bande bozaki na besoin de soutenir biso quand tenu peut-être batana bino et empêcher que bino bo soutenir l'élite faut le savoir bongo chaque fin du mois $27,000 comme député national mais capable d'organiser manifestation musani ka ofinga bato asengi na bino bo soutenir l'élite à résistance bo soutenir biso pour que d'ici décembre awabwe tout ça sous na balabala novembre pour na koloba toujours pas question peuple totelema peuple bima na balabala tous a responsabilité na biso na maboko ngana bino to suki awabwe soki tukutani te ndenge penga soka na boma ngai soki pena on a kufite na vous continuer toujours ko dénoncer et puis ko bondela pour na mboka na ngai numéro zali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boko komela biso ndeko yo tuna kinga ke no Bruno yo za na problème na faulu ngala ko za na problème na faulu pona zwa nini kota la âge ya faulu na âge na ngato za problème te ngala za na problème ya faulu sur le plan ya idéologie faulu akosi biso ke asala na kabila te mais biso to ko découvrir que faulu grand kabiliste faulu azwa mbongo epa ba diaspora ki ko bimisa batu na soulèvement populaire kanda na ngezaka yango wana faulu azo travailler pour na impérialiste faulu grand azo travailler pour na Rwandais yango moninga tano ekoyeba makambo obwe na ini faulu réponse na yo yango wana soki nzamba lingi tukutani na bino na mikolo ezali koya matondo